chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, Bandeko Balandia, EDTV, Bandeko ya les amis de Wechi. Nenge vous allez remarquer, vous allez awana doyen Boni. Bien, Balandi Nyoso ya EDTV, na les amis de Wechi partout vous allez mbote, vous allez awa, tozawa piawa. Awa vous allez na 5 ans. Doyen, na kokuta awa na Kinshasa, Boni Kinshasa. Kinshasa est bien. Donc énoncer d'abord le principe où le journaliste Azate, et tic-tac, il a posé une question, il a posé une question. Tozali en Akin, ça fait depuis octobre, Naza en Akin, Tilelo. Mais c'est comme si on est Moutomemi, Libabe, Nabiso, Apoto pour solution, Zawamawate. Depuis Kalanabana, Sabino, virus ya wenge et côté na politique. Batunyo Sobabana, Loba, Wechi. Mutuna esala lisusu bien te boyela boye na yebisaki bino virus ya wenge ekoti na politique. Chaque fois na bana reposer ka question moko balobi wechi mutu ezosala te pona nini biso ba congolais toyokanaka te to banana no biso ba journaliste toyokanaka te. Blague à part menga na yo tozali ba journaliste ya ba organes différentes mais tozosala l'émission ensemble tozoyokanaka même. Na lobi biso yo toyoka la rati le tinga ina mutu moko toyoka la rati neti boye la boye toyoka la rati ba pasteur ba yoka la rati ba robanda église à 8 après quelque temps mutu na mutu na église nae ba politicien ba yoka la rati tozwa kaka ya opposition bango na bango ba yoka la rati tomoni papa olenga nkoi contre IDPS contre boye la boye na kati ya majorité ba yoka na kati opposition majorité bayoka la raté. Ba musicien oh kutu kolobate. Tera bioyo moko. Na bana ko poser cette question, virus wana euti wapi? Virus yango et landi ba politicien na biso. Pour le moment slogan ya bana poto Kabila dégage. Maintenant et comme Kabila engage. Comment expliquer ça? Yo ozalaki awa depuis le mois d'octobre. Olekisi sanza ya décembre. Donc mois ya décembre awa na Kinshasa, décembre oyo tolobaki sombele suka ya bisanga le 19 décembre mapate ko kitana se mabele ko mata likolo mandat ya Kabila esili tokoti na moment ya libération ère ya sika makambu ya sika. Mais na awa na kuti statico. Et les cas qui n'ont d'abord en décembre. Bon, en décembre, c'est-à-dire l'air, monsieur l'abbé, côte, n'a solo, et comme 80% de la population, tous ça chrétien, l'air, monsieur l'abbé, va lobby, tout vendre qui n'y et grâce, il y a des journalistes. Il faut tout le bayango. L'air, va lobby kakawa, et à la radio. Et à la télévision, et à la journaux, tu relier information, tu vas vendre. Et après, il fallait foutre biso. Foutre bisoté. Tu sali 52 jours sans être payé. Donc sans être payé, awa na mistala nyon se bosalaki na 5 ans awa, foutre binoté. Foutre bisoté. O mosusu bazalaki awa na dialogue avant, o elelo comme ministre. Tout ça qui n'a pas bango toujours changer na bango ba téléphone. L'air ba nommer ka ministre ba changer ba téléphone ba yambaka bisoté. Donc bisonde ba boy na bango. Yango ba pesa ngai présidence ya collectif de journalistes accrédité na dialogue inclusif sous l'égide de 5 ans on a réclamé là ndele lo na changer stratégie na bandi koloba bango république et ça ya bango te. Biso toza baboyi na bangote toyaki ko accompagner bangote mbongo na biso bako pesa mais ngana kanisa ki ndenge na yeko kuta bino awa na ko kuta Cyprien Wechi asombi mutuka ya kitoko akomi ko vanda na ba grand hôtel ya Kinshasa parce que to bandai ko mono na ba télévision ozo le cas na 5 ans babi kuna mbongo eza ko pesa mame na yeko kuta yo kaka Cyprien Wechi onga na yebaki Ozo no peka transport en commun nini ezali koleka ba boy ko pesa mbongo to ozo bomba mbongo oyo zui te voiture oyo mama sifa pesa kingai abotole yango
Na ye kaka awa jipe oyo bapesaki ngai mama sifa botoli yango hôtel oyo Rais Kabila Kabange alojaki ngai na Grand Hôtel. Na koti nano te babengani ngai bana poto botika bokomi ko rêver bana poto bokomi ko rêver bo changer oyo eza masolo ya biso bana poto yo comprendre ndenge na lobby mais batu ebele awa ba comprendre te. J'ai été victime en Europe yango na tikeleki bino poto na bino poto ya batata na bino poto ya ba mama na bino lelo na ye awa na kin na komi na situation oyo botinga na situation wana. Moi, je ne suis pas... Il y a commandé, hein? Tout le monde m'a trouvé avec mon argent. Bah, quoi ici, pour le tribalisme? Parce que nous avons tout à maniema. Ande kwa maman si fa noka Rais Kabila Kabange. Est-ce qu'il y a pesa combien? Ah, bah pesa qui est jeep. Maman si fa boto le jeep nae. Ah, bah loger na même ligne. Rais na mona ka pété. Pe awa ba pesa ka eloko mokoti. Naye awa to sali 52 jours ba futi bisoté. C'est ça la réalité. Bana poto ba komi ko rêver. L'Europe oya ba les amis de Wechi ezali susu poto ya leloté. Influence bana poto wana kini ezali susu te. Okoya na jeep okoya ko nyata bana kini. Tozana ba kechi na biso o jipe kechi. Oya na Versace, même Versace uti na Chine, oko matela lisusu bana poto te. Koto influence bana poto wana kini esili. Alors les gens qu'ils cessent de rêver. Ba petit oyo totika ki bango lelo ba komi ba patron wana kini. Batu oyo bobane ko kanisa ke pot kini. Eza kaka boye na boye. Non, qu'on cesse de rêver. Tozala bomoko, l'air tozongi awa, tozana combat mosusu ya réintégration. Parce que au kuta awa pe. Ma mentalité peut changer. Ceux qui ont docteur, au kuta pe ba docteur ya indikini awa. Ce n'est pas parce que vous êtes docteur à poto, ndeko leka docteur ya indikini awa. Bango pe basali bloc na bango contre ba oyo ba yeko zwa misala na bango. On vous aime quand vous êtes en Europe, botindi bambongo na wesen, oui, on vous aime. Maintenant ceux qui oyo ko vandawa. Okozwa ba difficulté, retourne à Abraham. Lelo to sali kana Abraham, yo pe oyawa kamoko, il faut bana poto ba comprendre ba tika likambo wana. Lokola émission na biso za TikTok na moni na internet. Balobi okomi collabo bati dessin na ba dollar voilà wana ndega utolo ba émission eza TikTok ngai dans zongselie na micro to continuer na TikTok yo sikoyo mituna na yo biano na ngazwa ndege za kaka yo ye awa na moni na internet balobi ke olie mbongo eza ndeni ndega omoni wana na internet bache ba photo awa CG ya IDPS Abimi to couper nano toke ko sala Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Sikoyo yo pe okomi kolabo ndenge ka kolobi wana to tiko lamuka na tongo to mona ba photo ba changer ba photo elongia Kabila ba kotisi na kati ba che ba dollar na kati biso to komi ba aliéné to lembongo to za ba kolabo to lembongo to za komi tuna balobaka Congo est à peu près 80 millions d'habitants et bakisaka lisusu 10 millions et dans la diaspora surtout ça les 80 moins 10 c'est ça le gros la 70 millions donc na kati ya Congo tous na 70 millions de collabo mabele ya Congo pour na bandeko misusu ba na diaspora soko niati yango kaka okomi collabo lokola biso to niati mabele oyo to komi pe ba collabo non likambo wana ndenge ezali CG autikuna azoleka na ye sikoyo l'air babengi yo kolabo esali yo nini l'air babenga kolabo esalinga eloko ata mokete pamba te to sito mesani na ba je na bango wana nazko bundana na conscience danga moko parce que conscience dangai eza ko reprocher nga eloko moko te donc ekosala nga eloko te bazo lekisa air na bango pour rien ndege zala kaka ngai nde na banaki kolabo ya liboso Félix lelo kolabo yo pe kolabo bali ezali kamonini ona poto comment expliquer avant batu babane kozwa exemple na bana poto lelo
poto yango on dirait batu ba komi ko envier biso batu to ça na Congo. Comment expliquer ça? Et ça a un problème peut-être à la génération, problème à la couche, il y a batu ba na poto ba vague eza ebele. Eza na ba vague ba kendaka poto po ba kende kotanga, eza na ba vague oyo ba kendaka poto ba parents ba bengaki bango, eza pe na ba vague o ba kendaka poto malembe atamboli mboka pe akomi poto, ba vague wana nyoso tout mélanger ezo sala moi buzo ba moko na kati. Donc eza na batu mususu awa déjà na kati ya Kinshasa azaki na ba difficulté ya ba makambo ebele ya ko approcher makambo ebele tanga okoma kuna. Moi liberté oyo bapesaka na mboka wana ekomi kolobisa bilobela kanisi liberté nde comme libertinage ya kobanda ko critiquer batu sans koluka koyeba vérité ezali wapi. Donc liberté oza na poto nde mutu langue isaka bande ko mususu bakoka ko maîtriser yango te. Avec technologie actuelle, ba réseaux sociaux, ba makambo belé baza ko utiliser yango mabe pona ko bebisa lokumu ya bandeko. Parce que voilà. On comprend les sous-soutés et puis les gens ne se retrouvent plus hein. Non, bako se retrouver ndengeni soki bango mongo bato ba kolombo ka baza ko se retrouver sous te bongo biso ba pa. Ba lo biso nzeta mobesu. Ba bwaki yango na moto bon nzeta ko kauka. Bako suka wapi. Crise ekoti monde entier. Na poto kuna chômage. Bango moko bazo zanga misala. Bongo biso bato kenda konto zo misala ndengeni. Voilà tina ya bitumba o biso tozalaka na yango pona mboka na biso pe e bongwana biso tozonga awa to banda ko sala to jouir na ba bien mboka na biso lokola moto nyonso ko jouir na ba bien mboka na. Ngeke so bosusu lere biso tozaki la poto. To banda ko pesa gu na bana kin balinga poto. Sikoyo to ye na kin to pesi mena gu bana poto balinga kin. Bakomi koloba si buwechi azala kin azala bala rebele. Oh bino de boza la poto. Les gens qui la porte to bale rotina mbongo na ba para la biso to somi pe bandako ya ba pale bino bokomi la porte bokomi ko envier biso eza pona nini bokomi ko envier ngai Cyprien wechi na kini mais yango na uti koloba awa katite ezali problème ba kolombo ka bazali ko se retrouver lisusu te biso ba paya to ko se retrouver ndenge nini du fait que ozali ko se retrouver te et ko risquer pe commission pe biloba loba. Merci voilà. Beaucoup. Kaka. Maintenant, politique ya awa. Politique ya awa, ndenge toye kokuta mama na mbutu. Ndenge awa na mboka na biso balobaka. Partout mbutu ezali. Côté ya Kabila, bazali ko wela ki dauphin, wa lobingai. Mais ya bango, peut-être eso sa manandenga bokutu na ndenga bobombana. Côté ya opposition, toyaki biso to saliba obsèque ya président Tshisekedi na poto to ye awa poto ya ko continuer ba obsèque awa na Kinshasa malheureusement et comme ina nous te ko kuta pe sous mbutu na côté ya rassemblement sous na kati na yango ba sous ensemble na yango dynamique to kuti sous mbutu donc mobulu eza na politique ya Congo c'est comme si tozo ça la politique le na Congo sans ba politicien ou à souka tikala ki na Congo yo wana utiko kini. Mais bana poto to bana ko finga papa Etienne Tshisekedi lelo to moni valeur na ye papa oya finga Etienne Tshisekedi ayebi mokili ndenge zotambola te pona ko finga Etienne Tshisekedi ko yebi mokili ndenge zotambola te oya yebi histoire ya monde akoya ko se permettre ko finga papa Etienne Tshisekedi te akoya ko se permettre te parce que mutu oyo dans le loyo ndeko wechi ozwa ki courage ya kolongwa poto kozwa avion koya na Kinshasa okei na aéroport na 2011 bakangi mutuka ya papa Tshisekedi bimate ozwi micro na yo opesi Tshisekedi po aloba c'est parce que Etienne Tshisekedi a pesa courage wana ya kolongola kobanga yango bakangi ba policier bakangi yo ozwi micro okei ko pesa Etienne Tshisekedi so que Etienne Tshisekedi a défié la dictature ya Mobutu te olinga ko zwa occasion wana te ya ko sala bongo soki ngai lelo nazo zwa avion nazo zonga na mboka na ngai ezali parce que na comprendre que eza mboka na nga to longola ko banga alors mutu o ignora papa wana a yebi histoire à monde te pe a yebi histoire ya Congo te ndenge nini ezali mais tokundi na noter kaka tokundi na noter ba discussion yo na coutume na biso ezalaka te il fallait d'abord tokunda avec tous les honneurs et puis to ya koswana to bandi koswana to tie nano na mabele te non Etienne Tshisekedi aza phénomène
Etienne Tshisekedi aza citoyen normal te. Etienne Tshisekedi aza na niveau ya ba paranormal. Hein? Donc aza spécial. Preuve que même nzoto na ye ebembe na ye ezali ko bangisa. Ebembe na ye ezali ko kopesa batu mususu pongi te. Donc situation ya Etienne to kutana na ba ka oyo te. Ka oyo eza vraiment spécial. A même batu na négociation, dialogue, batu baboy, bamusu ba kondima. To komi na ba négociation, to komi na ba accord ba signé pour na application nango na moment wana bouf akufi. C'est inédit. Et ça, on a Congo. Alors, ce que comparer à la coutume, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas n'importe qui. Alors, soit, Batuanga va quitter Etienne Tshisekedi, Balinga peut pas critiquer les sous-sous, Bozo qui peut Moutoumoko, Botiki, situation en Boka na désordre. Na, Etienne Tshisekedi, oh, il s'est confié à Tikan Bomoïna, à Pessa Bomoïna, à sacrifier Bomoïna pour le Congo. Botika pona ye moko ndenge situation sala pona ye sika azali azomona bi oui bana oyo bayoka ki mateya na ngai ba bazo continuer bitumba o malgré bembe nanga zana noana ba bombi mawana bango ba luka libération à sola Congo aza ko sepela na situation telle que ezali. Merci beaucoup. Voilà, tokomi na suka la spécial tic-tac na biso allez ndete bonani mbala na siba. Mais bala photo. Message de Roy Bisabino hein. Botika. Awa, beaucoup de classe, ba formation est à la poto. Bokende, boulot. Bino bolingi kaka aide sociale. Aide sociale, et ça les sous-na avantage te. Moi je suis un battant, pena rotika la battant, nali mbonga mutumo côté, nazali wana pour servir les Congo. Awa na kin. Félix bapesi kombo ya shérif pour attirer ordre na opposition et puis je suis confiant que Félix peut faire quelque chose ya ko rassembler batunyonso ya opposition. Kombo ya Félix ya sika le shérif. Voilà kombo ya Félix ya sika le shérif bandeko balandi ya TV na banzi bomoni ndenge tomeki solola na ndeko na biso Cyprien Wechi. Oyo Robinho Soboyebi dans les amis de Weti. En tout cas, na sepeli na entretien to sali biso na ye. Na ba oyo ba bimisi ba photo ya ko luka ko salir kombo na ngai ba sali na bango eloko moko te. Ba pesi na bango ndeka ka lupemba. Soki ba na courage bazwa ba avion ba kitape awa ba ya ko sala parce que na Congo awa toza na 80 millions de collaboratés. Hein? Bozwa courage bandeko boya to sangisa makasi na biso to sala bitumba oyo sengeli po mboka na biso kota na liberté ya solo internet mingi père moko pe ezo sala biso mabe quoi. Merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.